Boni Bandeko. Vraiment par la grâce de Dieu, mais BCBG, on a senti vraiment que va y toper moto, et déjà qu'avec la RTGA, moi, Maria Joanne, sous Makasi, Kalaming, découvrir ma Belé bien avec BCBG. Tolingito et Balelo, nouvelle ligne à Makasi au BCBG et Memeli Bisso. Tobanapana Tolbert. Merci d'abord, la fan tout. Au Balinga El Salvatore, Moto Pamba, na BCBG, na Mobimba. Vraiment nouvelle à liquer. Toi quitté, toi qui na point noir, voilà, tu qui na salle mixte de garnison. Voilà, je tiens d'abord à remercier à tous les habitants de Point Noir. Merci beaucoup de votre accueil. Ça dit, bah, bien, le concert est passé dimanche, tout est bien. Et puis, les lots déjà. Extrême à campagne à partir de 18h, ça dit 18h beaucoup de bisous pénal et puis lobby tous en a qui collé et puis single la bin échauffement Isawana place générique et aller je ne te calcule pas et puis chanson moi Isawana correction et puis bas des matchs toujours bosser toujours voilà c'est ça l'essentiel programme sous je suis pas vraiment mieux placé à Oloba on est à Moussala mais l'essentiel c'est ça avec le programme qui est connu quoi à part ça Fizé bonne santé mais yo komiko tcha moi pression moko boya makasi comme les autres en makasi aux autres panzi likolo na bande ko mususu ezani c'est quand ezani ka moto ya BCBG toni secrétaire Moussala boulot donc boulot kaka sérieux Moussala et un moment qui est précieux au sans boulot précieux mais Tolini vraiment surtout faire découvrir ba talent et Fizé comme toza pena Tolbert solo Tolini to kana no échauffement o ezo pesa bilengi mikolo makasi Papa, aso somba suve, papa, yakata, yasuva so somba yoji, atromese yoji, alinya banana ye. Surudani no, excede yoji yole kibango nivo, manisina sanzal kole, yakana kata lonja yoji gogo jibanda, ya, mama, ya bebe. Eto na bimi nene, eto kokuta nena nitaraba wenge, ukokita. Yeyi, bilonda wende, bilonda se bien kara ememonia, bilonda wende, ande bilonda wende ngakose kansongo chigale ya mama cheni iwe, bilonda mwana wa. Ane suludani yeyo, papa chéri yeyo, yeyi binadama yeyo, papa yochi yeyo, toke, ane suludani mi benga ne moto mpamba kasi ya pamba teki ywe, nene soko kutani na nidereba wenge, oko kita, nene soko kutani na papa yochi, oko kita le bilonda mwana mama mwanye, bilonda wenda makumbi matatu, bilonda bilonda ne. Ande teke kibine masuka ya mleze mabele bete Pakilishe ribete bangu mutuna terase na ndenge ya tapa epa Welo masuka Watomeli na mbongo na yote Kona ngwene mbongo suve Watomeli na mbongo katozo mwamba wake na debili geta Soto lobito meli na mbongo na bishaga bena kolobani Siga bisoto detu kabodeko Singi na gamme. Voilà. Merci beaucoup. Fizé. Modèle na yo na musala ozo salezaka mingi nani. Po mutu nyonso avant banda musala, singa za na moi référence na emoko. Wana pression makasi. Nga naza vraiment tutu ka logic bap de l'animation. Do ba venanga ba tingi ba ebi ba chirikasa, ba landri bisidi ba ebi ko donc tokene loko ya pap de l'animation na betene loko wana eza eloko ya sika to na bete loko ya vena nga pap de l'animation. Kaluji
ya ngetume bangetsonya ayo ya kodana be bangetsonya ilumbuke butukidi mwana tambi sika bonga Merci beaucoup. En tout cas, félicitations et coup de chapeau. Et la facilité. Il y a des animateurs au soir à la guitare. Vous sentez que étant en sous, hein, alors comme maintenant la note T, mais je sentis vraiment que Fiza doit faire la guitare. Mon niveau, vraiment, na joie tant trop au travail de l'orchestre amitié. Bana Selembo, baebi ou na moi na bango na commandant Singa ebi. On a joie tant trop au bosser l'orchestre amitié. On a yé na mouvement nene. Na tia papa chéri ou engé donc. Tara leader ba wunga ko andjora ba tupamba te do sur azio c'est qu'il faut sentir faut ça les amis vraiment et to komi ko kabwana bino mot de la fin ko kozala nini nanga mot de la fin zala ka lelo to za en extrême ba fanatika papa chéri to na ponto to de ya lundi le manque papa chéri ya trop on a problème to za nango ya matin na mnene ko ya biso mboka donc to zongi de ba activité donc lelo déjà samedi tout en extrême à partir à 19h. Le bibana qui colle les botozo ya wana bobi que papa chéri kala qui colle wana to ya wana to buka ngo quoi. On a aussi ça na presque mbote nanga na vie nanga John Bolila Blaise Mabele Peter commandant Tingi bana Selembo na que to na matin après ano ya wana na robo santé rifin kota vie nanga ya Mabele Landré Bissidi Jansi Maya Sivé toujours bon moment de force c'est allé quoi. Merci beaucoup. Ndeko. Ouais. D'abord, na remercier d'abord boss nangai El Salvatore de la Patria. Moto femme leader ba wenge. Mais surtout félicitations à papa chéri hein pour à chaque fois azanga raté ba guitariste bien et propos à bien. Merci beaucoup. Na ke bango na salué Sylvain Moui de Lubumbashi. Na salué papa nanga Sek Bidens mon joyeux anniversaire et puis bon séjour à toi mon frère Rémi. Merci. Na salué bongo ba fan nanga tout balinganga na base chango ça dit na ngirengire. Na salué tout bala matadi tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Toza pe biso moté na plateau, to kutana ndeko na biso so za rité. Wazali vraiment moko ya bandeko bazana kati ya groupe ya artiste amunene Montana Kamenga. Et Oaouta Eko Sepelisa vraiment mon kili avec bébé Bouchou, disque à Kitoko. Message des années, on est le bon Mélibiso. D'abord, on peut se faire bonjour. Merci. Alors, message des aboyés. Message des aboyés. Dans la King, tout à l'heure matin, à Ouïcha, de Kaleka, tu dois reprendre l'activité na biso. La répétition na biso, tu as un hôtel La Crèche. Na eza coulisses chaque mardi, tu as coulisses dans la crèche. Chaque mercredi. Tous en queue de marque, na vis-à-vis, ex-vis-à-vis. Voilà. Et pas Bruno qui a là. Bon, tous en a programme tous qui est Matadi, le 29, le 30. Tous en a Matadi, tout bêta, na Chaudron. Ba na Matadi, na Ba Congo, en tout cas, Bozé la Bisso, tous ya kuna. Donc, bah, voilà, je les gars qui belé, parce que tout, mais vraiment, limite, tu sais, tout comme on a Matadi. Après Matadi, programme sur Boya, tout annoncé. En plus, tous en a studio. Vous avez préparé single à préparé, oui. Single déjà Oyo ezali donc Jenda. Donc Jenda wana eza na kati album Jenda. Single Oyo. Delige nzembo Delige ko izbat bazolanda landa. Nandolo eza na kati album na biso Jenda. Donc kala mingi te album na biso ezobimi. Ce qui bimi eza pesi biso ba musicien pe ba nzembo album. Donc to contribuer na kati puis présent dans Mbote ce gazola na ndako. Merci beaucoup. Et puis Bambote na pesi na Pitulukaya ce gazola nanga sans oublier Ibrahim Jones Jombera et na bossa TV na Christian Awazi Medongeshi na Luanda et Amega de Newade. C'est bana kini musique est bien. Merci beaucoup, merci Rité. Toko Sayibino, belle mélodie, il y a Montana Kamenga et j'en profite pour dédier la chanson à notre très chère Christine Nseya Kisimba Olelo Azofete et mon colo Yambotama na etopé anniversaire naïe vraiment. J'ose croire que le soir Torozale Longo poto mais quand même que partager un petit verre et Tokobo Sanate bande ko bazana bisoka ke longo tozana ndeko na bisolo la langila il y a groupe Sinark Caleb Toukebana tourni to ba bonne santé. Ouais, Vietnam Nangalé, ma centenaire général Ndenge Pendo monastère, malgré Naouti ko salaginde ki moi beleni, mais de donner un gomba pena, a donné be jangalé ma corbière pena,
bienvenue makoso ndenge peno monastère ngalema donc mingele vraiment na ko parlementer beaucoup ngui que la télé si contenu ya Tanzanie ba master bazape beaucoup ngui que la football le kasopo groupe Sinak na biso ya Kinshasa bobi ka pièce na biso ya le monde à l'envers pièce o ekangi Kinshasa pièce o banda maramba musique banda na te bomona musicien kizengi bomoni pena Florian Masamba que de musicien ya kizengi et puis film o ekangi na Kisasa na minutes o ezabongo monde à l'envers en tout cas ba kino bozo toujours chance ya kolanda pièce wana monde ntse mobima na bike bozo landa ngo na chaîne o na zali bongo RTGA World chaque jeudi à partir de 21h30 na RTGA na même chaîne et puis ba rediffuser ça bongo jeudi na même chaîne na RTGA et puis dimanche à partir de 9h mais contenu Sinak Luanda bana tu ya Luanda bobi ke poesa Caleb tu ke bana linga me madimasio ya Sinak comme international Sinak Luanda bientôt na RTGA awa bozo banda kotala ba série na bango bazo sala partir à Luanda et au banda koleka na RTGA bogo soka ba sports bogo ba programme mais contenu Sinak Paris yemoko poesa Caleb tu ke bana zabongo na Paris na minute Sinak Paris bazabongo na ba séance ba tournage kalate bazoboa ke la bino nouveau film pièce o eza ya sikapo poesa Caleb tu ke bana ye na modernisation na marambo ya cinéma pour kala cinéma zalaki na mo ba pour na Sinak ya Brazzaville bientôt Sinak Brazzaville masoni ka peso zonga bana tu ya Brazzaville message eza pena pona bana Brazzaville ser nanga Claudia Sasuyo ka petit na yo pourquoi pas faire nanga Gaïtan Kodia message yango bana tu ya Brazzaville o bolela ki groupe Sinak Brazzaville to dosa ki ba répétition to dosa ki ba tournage ba marambo nyonso cette fois-ci mouvement marambo pepele dès que présent Caleb tu ke bana tu ya Kisasa to zo ya bongo Brazzaville pona ba recrutement ya ba tutu na nenga Brazzaville pona ba contact ba tu besoin na Brazzaville boko contacter moko présent Caleb na WhatsApp na plus ya Willy Musheni o za code ya biso ya mboka donc plus 243 49 110 79 plus 243 49 110 79 on est un numéro ya yemoko boss Caleb na bika zota la ngandi de Paris na mama Karine Masamba merci Vietnam na chacho ta batolondo ba talentine ngalema ba brasserie na ça moment rapide les amis ouais na chacho ba brasserie na Vietnam na ngalema le véritable code d'amboka Willy Musheni pourquoi pas papa Pousse Mwabilu mama Brigitte Mwabilu na bosanité mère na ngai Mimi Kiangani à partir de loin venant ngai Jackie Chinja le sage papa pourquoi pas venant ngai Benjamin Louye merci beaucoup. Et tu retrouverais les dios d'enfer, Bango Bazab inséparables. Ils sont toujours à deux. Et jazz ainsi que parfum d'hiver. Boni, vous avez bien? Très très bien, Jado Mwanda. Mais nalinga to banda na bino mingi pena na mo mélodie. Oh, et ça va bien makasi. Ah, Jado Mwanda. Boss Eric ici, maman c'est. Motema na ngai sanduku ya bolingo. Na pesi yo hamu yo zonselinga chaka okenda na yo na Atlanta États-Unis aksala yo briske yo tiki dega mwanda na kosala boni talande yo tiki ngai merci papa merci déception atakonde pinzoli na ngai bongwani makila nakomi na suka Benjamin Louye papa Fortune benganga hata inini tampamba kona yoka salama ngala ya Benjamin Mwanda nyoko ni ngala tindela anga hata fololo Sembolia bolingo lebo sali wanga na komi na suka libala watana ndoto olobelanga libala ya suka merci papa na bandit et mélodie et sali plaisir makasi na Benjamin Louye et Patou Bonioko Pagi Kenzani ainsi que Maître Chai. ABC biso bozali na Saint James Hall. ABC moi vite fait image ouest donc dimanche samedi prochain image ouais mais lobby déjà ba bon mon ngo na fana na papa Fortune les grands réel Benjamin Louye les pena à la Xabande Kondé nini Saint James refula qui puis Didier Lacoste à lobby vraiment na remercier Venaye Kofi Olomide le quadre Koraman pour aya kapena mingi te na bandule o ya bet sakai moko mais vraiment cette fois là il moko pena zalaki dans la salle quoi donc lobby na remercier Venaye le quadre Koraman Kofi Olomide pour la présence na ta salle ayi au monde ndenge nini salle refula qui Saint James refula qui mais apparemment on dirait que
que ça la plaisir na artiste union sur la salle vous sentez que confort est ça normal ya ko sakana teza pena ba norme pena ndenge pena musique ba norme pena ndenge ndesenga pena pena matos ko tout rien à dire. Donc on a sur l'accord du coup. Donc ndenge za accord de coup ça arrive ezo ya déjà mais toujours pesa bango kala mingi tenye que c'est besoin déjà likimbi première version besoin ko deuxième version accompagné na ba mélodie à musique eza na 4 place pour yoka parfum d'hiver qui a vu le fils a vu le père l'image valable de Didier Lacoste le chef du gouvernement pour ngai na tambola na voix na ngai yango na linga jaza zala pour to yemba pena ba pe ba santara ba notes. Ya yo père atarate. Merci beaucoup. Donc vraiment pour la vite fait pour la programme Nabiso de chaque jeudi tous arabongo na raquer des marques dimanche il fallait tout presser la Mamique Palace na 14e rue mais vu tout au père de papa Nabiso maître Toro père son âme et puis ba condoléances na massa na Yves Mwanza père de papa naé donc to robeta le quoi la semaine en 8 dimanche au kuna ndé to robeta na Mamique Palace na 14e rue wana mais tout ça en cheval entre ma séance Nabiso répétitive na studio Nabiso l'essentiel la programme à Didier Lacoste yango na pour na vendre sa vite fait ba staff na pesi vraiment nzemo on a dédié on a le boss Eric is $10,000 Obama donc le boss is $10,000 Obama na pesi mbote trésor qui l'ont toujours prêt pour aider les autres masala dadinga les célèbres na Luanda depuis Bignota na Luanda donc batutu balinga parfum d'hiver merci na Jado Mwanda Jazz un petit mot. Jado merci beaucoup moi pour la mimi on le bien en côté mais on va tirer mini staff Jessica John William Azula nanga ngolaise kaza bambo tebe ba bizu délé na bosanité docteur Dudumbanza docteur premier docteur de Lulofit moninga qui j'ai boutué na docteur premier na bosanité Mariam Chala TH Gauthier moninga ya acheté ciseaux. Merci beaucoup Jazz et na comprendre que bozui ba information nyonso concernant Didier Lacoste et tout ça ndeko na biso mosusu mais qui mo ko c'est déguisé hein pourquoi découvrir c'est un peu difficile na olinga vraiment yo moko se présenter bandeko ba yeba lisusu pe biso information nini de base o yeli yango pour que bandeko ba découvrir. OK, merci vraiment. On peut signer la parole et puis merci na batutu balanda biso na ba palin Afrique, Amérique, Asie, Europe escabazali. Mingi pe na Angola Hervé Katangala, le jeune manager, et puis le boss Gilles Makaya, le célèbre président Roger Doudou Misso. Mais il est important vraiment de dimanche à ma play, na play club. Donc dimanche, ma vrai Joe, ma vrai chéri, tout coup on aura vraiment wana bisonyo surtout tout yara royoka DJ Benji et puis DJ Schlesh, Ngamuro Edi, Mosolo Nazawana. Elsa, na cadette, donc ils doivent soutenir pour l'accueil. Donc, tout ça vraiment, on a chaque dimanche, tout ça c'est Pélissa Batou. En plus, Bertini, vrai play, Nakatia Play Club. Merci et beaucoup. Puis, tu as honorable Dodi Ilunga. Merci beaucoup. Donc, il te remercie pour Batomingi Bayaki. Dimanche, la première invitation à Bisso. Tu peux remercier. Bato va soutenir Bisso. Merci na moral, pe na ba conseil. Tobanzi, bandeko nyonso bazui pena information oyo eza esika kitoko kokutanaka. Na oitali milulu ya bien ya elengi pona ko sepela na bino ensemble na asir information et percé eleki une so bolandi yango et pour se séparer ndeko na biso otolinga mingi papi banduku ou maman Leti et na bandi tanga avec yango esali sous plaisir esali bien et to sanate DJ Rissel o azolanda biso et paye azali DJ Amayele ya Boanya DJ Rissel et to koleka mbamo pa bandeko na biso o bazana biso a elongo. Bonne santé à faire rigoler. Ouais, merci vraiment. Oui, tout chase toujours. Tout chase, yango vraiment les lois salama monango vraiment j'adore donc les lois vraiment ya rolo barutu mingi ça te vraiment donc partout baza ko benga côté ba Kenya, Tanzanie, ba Lubumbashi donc ba boîte tout ça ba côté donc tout chase possible qui yango kangi mo rezo ça mama mo senga ki faut ça la pona minute on a katanga mutu mo benga singa garçon plaisir donc na kati ya katanga ceux qui boivent oyoyo et beti touché c'était ce qui est boîte on a battu bien monté donc touché c'est ça là makambo senga il faut ça là yango wana kangi vraiment beaucoup faire ego la garçon plaisir azaki na préparation album moko ya bien ya makasi otile lona ne bimité mais on ezaki juste flash to ko yeba lelo état de santé album wana beaucoup mina niveau nini ba préparatif nini bozo sala. Ouais, donc l'album Wana, l'artiste Jésus de Nuance a travaillé vraiment. Donc pour le moment, on a Kini Awa, toujours ça, on a album Nabiso, Namion Riangokyo, toujours bien, qu'est-ce que j'avais dit. Toujours ça, vraiment, on a Minute, on est dans le Baboué, tout comme vraiment musique,
poussani vraiment tosali vraiment album oyo na motema moko na ndenge oyo bafanatique na biso basengaki il faut ezala vraiment basurprise vraiment eza ebele na kati ya disque oyo tosali makambo na kati ya album oyo c'est pour la première fois banda to banda carrière na biso ya musique nanu tosala yango te donc tokoti eloko moko mpe ya sika na kati ya barumba na biso bokomona yango vraiment bokomona ndenge ya mosala oyo patron na nga l'artiste Jésus de Nuance asali vraiment donc cette fois-ci bokomona makambo tosali lokola ke umeli à quand sorti album ouais sorti ya album Nasir na kolekaka kaka mpona koloba yango moni eloko ya bien esengaka il faut ezwa temps moni album eza eloko moko boye oyo etikalaka eza eloko oyo teke bokosala yango kaka mpona presse bozwi bobimisi te biso vraiment tozwi temps na biso ya kotravaille album na biso tozosala yango na motema moko malembe lelo oyo tokomi presque à la fin donc tozosala vraiment tosali vraiment barumba moko ya makasi vraiment bafanatique na biso bokozala toujours ya kosepela mpe toza na deux générique moko ya makasi eza wana oyo Bexi de Nuance Mwana Congo Blaise Créateur Kiri donc na kozonga bokoti maman na système mais oza ndako tata na yeti garçon plaisir akendaki vacances bar na bango message avec ya suka ekozala nini po tokende mpe na lomba donc message ya suka vraiment ezaka bafanatique na biso nazoyebisa bino bozala vraiment calme bozela disque oyo bokomona mosala oyo tosali na kati ya disque oyo bokomona vraiment mosala l'artiste Jésus de Nuance asali totiese mpe yango wana ezosalaka makambo esengaki ifo esala me mpona barépétition na biso toza toujours mardi vendredi toza wana na inde 3 tobengisika bato to balingaka biso to balingaka vraiment la bonne musique boya kotala po merci beaucoup mikolo makambo ezosala na kati ya inde 3 wana nayebi te na barep mosusu esalamaka mwa mbote na bandeko mibale esala bien mbote napesi kaka epai ya héritier mvua mache congolaise le boss Eric Eize $10,000 Obama Yvette Mbi ya Zanoti ya Willy Mouchengi Koda Mboka le boss Paul Muntu mwana mboka ya solo honorable merci beaucoup Dinara TKM bonne santé. Très bien, très bien, très bien. Grâce Didier. Acteur à film avec JDT, c'est mieux. Oui, merci beaucoup de m'avoir adressé la parole. Donc, acteur à film avec JDT, mon pote, comme on bien. L'album déjà est presque à la fin déjà. Pour tout ça, l'étape déjà tournage à clip. Voilà. Donc, le remarqué, une équipe, Mobimba, Bissonio Studio Zawana. Pour que tout ça le mot bien au peuple congolais barozela et ba osepa nango ka moni chanson o aka moko ka to bisaki silikoti eza nzembo ya yambo banda musique congolaise et banda et ça li succès pendant 3 ans et tikala rozalati donc depuis 2014 till en 2016 silikoti eza toujours et là c'est vraiment que photo travaillera à fond pour que tous auront toujours plus na maintien Dinara ko pesa biso plaisir wana to découvrir nzembo wana oyo ndeka utsolo bake e fandi pe umeli ngonga molai. Ouais. Pusana momoke na lala pene na yo okwesi sentima na furu nini na lukala langa nanga na maboko na kotoboka yo koyisi ba plaisir ba désir simbanga tasambla pona luka pongi jida ateka Jésus na sine ya bolingo baiser. Merci. Pour incarnage de Makasi, Barumbu Togi Kebabé Ningana. Tel père, tel fils, je crois bien qu'il nous a une image valable de JDT Monopole. Nengabil n'avocat n'anga général et ministre d'ambiance. Et je crois bien qu'il y a un acteur principal, tant que monsieur Zoya Baroyo Kasuba type Moussous. Merci beaucoup. Merci toujours Kabana Bino moi Mbote na Bandeko Bazola. Pour nous Kabana Mbote vraiment na pesi ba na souhaiter ba bon séjour vraiment na Katakisha ça na vie na ngai bienvenue bien koya na ngauti Paris azar na Katakim na bosende Fabien de Biluto patron vient na ngai Blaise Mavuzima qui là ba patron na Luanda ba Mbote belé Osé Moulo pour mon jeune frère il est pas otimi qui là na Katakim na bosende promo Pichen ya Boga leader Nelly Monduka la Ségolène dessin animé ko fa jamais Osé Moulo pour yebi Yannick immortel c'est Pelas. Merci ngana okendaka na programme to nango na tongo ya lelo ezarino lelo samedi les remarqué vraiment ayoka ka sango ya bana barumbu bana bon marché bana lingwala bana bandal partout wana tokuta na bisonyo tout lelo à partir ya 21h wana tozana les cascades au bazar autour na eza juste en face la maison communale ya barumbu avenue Kalembelembe A7. Merci donc remarqué bien si bisonyo tout wana lelo to sepele longo na cadre toujours banzemu na quoi. Pour mettre à clore na news donc acteur principal les Zoya mais on ne soit besoin kotara na 4 mots dédicace nengi zalaga 089 79 28 630 remerciement kaka s'il vous plaît
na ono sozo soutenir le président Ronald Kizamba babi binzana nyo sozo na maboko nae Pichu Jembo Pichu Kisema et puis Freddy Fingula merci TKM tozana bande kona biso ya aviva la musica et tu bi keza pasi mais il faut vraiment besoin makasi bon encourageant tout le monde kona biso et Guilhem Madova apé e Bailo bon bazana biso elongo tolingi toyeba Madova après makambo nyoso eleki lelo état de santé à viva bozana niveau nini donc passer zara makasi mais mingi Bailo alobela Bailo alobela ouais vraiment merci à toi et puis une petite équipe technique mobimba TGA me remerciement na bango nous saluons salama vraiment na matanga papa to mona ke mo caméra kitaki na couloir bana moloka et toujours départ à papa tozaka na mawa to père de directeur privé ouais vivre la musique de Papa Wemba on va bien qui na komba Jean Félix Bessala PG Bessala depuis lobby na 12h apikaki crise ba condoléances na famille ya illustre ouais donc tozaka na mawa na katia vivre la musique et pourtant ndenge tozaka na ba réunion ndenge papa tikaki mutu na ba poste na ye t-shirt okese bayilo ko bata soda sungolo pakala do vivre la musique mobimba tonga to démarrer metala likambo yeli biso lisusu directeur privé oya vivre la musique si quand tu es organisé et vivre ndenge nini na absence ya fait Papa Wemba donc ndenge kaka nani oya ko chapeauter lelo ceux qui oya ko kumba oya ko simba penza yenda ndenge za na absence ya Papa Wemba bon moni kaka ndenge papa tikaki ba poste to ko changer te absence mo way mutu pa ko ya bakisa azate donc biso mo photo linga na tozala bo moko to tombola eloko na biso bato bazana posa ba yoka yo penza papa kendaki tozaka ka ndenge ya biso et puis tozali na ba réunion mingi donc pour la stratégie ka ya orchestre likambo ko le biso lobby directeur la kufi do to stopper lisusu donc toujours profiter de tout beta anniversaire papa le 14 juillet to 540 jours to beta na couloir na compte sponsor na biso donc likambo lisusu Guilhem Madova bozo préparer nini pona bandeko po botalisa bango que ata papa ki mais atika ki bino bozalo kwa ba soldat bois ba combattant il faut défendre si condé image to mémoire ya Papa Wemba bozo préparer nini ouais merci donc toujours préparer 40 jours y avait et puis na anniversaire nae ndenge bailo autolo bato kangisi yango le 14 juin anniversaire nae ezara le 14 juin donc ko sangisa encore nyoso poto beta alors pona ndenge papa tiki biso na mouvement tikali ba chef baali chef tosha chef d'orchestre mais réintégration à babendo na bande comme sous ambiance c'est ça nini ouais ambiance c'est ça nango bien ambiance c'est ça très bien mais tolingi nde poto te tolingi pe buzo baté maloba moyi ba respecter yango alors donc tous ensemble biso nyonso tellement papa azaki papa ya bana nyonso donc ayaki bon asangisi biso ensemble biso nyonso quoi donc par la concurrence nde siko mutu na mutu a se démarquer na musala capable quoi mot de la fin on a Oetali Viva la musique donc mot de la fin ezaka balemba ko soutenir biso te madame la mort abeti lisusu porte na ndako ya molokai donc bo continuer ko soutenir biso po biso moto ko kate quoi donc ça passe ouais bah ndeti pour le moment toujours tozaka na ambassade na biso ya oye ya sika ya vivre la musique depuis papa kenda c'est Osho Pinos Ibolo donc so na Osho on a chez Pinos ambassade ya vivre la musique donc de Molokai biso tout tozaka ba stratégie on a Osho et puis nazo senga na ba fanatique na biso vivre la musique bolemba te ndenge bozali na matanga bo soutenir biso partout au bêta tout papa tiki ba sponsor donc tozana ba sponsor merci beaucoup Baï merci bana Molokai toujours tokutana na couloir na Molokai poto DG Bessala Baïlo tobanzi tant boko sangisa makamunyo c'est à la 40 jours et à l'anniversaire il y avait beaucoup il faut vous appeler soutien total ya ba congolais pour bala que ça réellement baza de cœur na groupe au Papa Wemba atiki et